Mbote na bino bana MBB, mboka bana na bana mikonzi bana peuple bana, kulala kulamuka na Kinshasa oyo, problème. Voilà na moni na kati ya WhatsApp, bazo faire circuler message moko que ba jeune ba bimate na pourquoi? Parce que ba patrouille ezali, iso sala ba tour, iso kanga ba jeune. Bon, bazo lo bakeba kanga ba kuluna, mais en vérité il y a insécurité. Il y a des personnes bizarres qui ont été identifiées dans la ville et bazo lo kabango. Alors on a non yeb sabino. Ba yeb sa ba jeune ba va na bandako pourquoi? Ba yeb sa ba jeune ba bimate pourquoi? C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut conscientiser la jeunesse. Dans ce bino, bato nyo surtout ba que baba leader ya proximité, ba lo ba na ba quartier, na ba jeune ba yo ka bango, benga yanka quartier, abenga ba petit na ye, ba sangana, ba sa ela biso ba tour na ba quartier, ba veiller. Soki moi café zalo pesi bon ma beteza pona Congo. Bana na biso fo ba lamuka, bana na biso fo ba zala informé, bana na biso fo ba zala ba guerrier na biso. Baba guerrier na biso, baza ba gardien na biso ya sol. Tozaka na babeli moko nzamba pesa biso za Congo oyo. Eza inimaginable que mboka mwa mukelo kwa neti Rwanda boye. Baza moins nombreux que batakwilu. Ali bayaka bakoti na mboka na bino, babomi bino, bajoli bino, babeti bino, balongoli bino kimia, babengani bino na mboka na bino, bokoti zamba, bango ba récupérer ngo ba vandi pe. Ba passer appel na ba pays mususu apembeni ba biba yuma. Bambonda. Babeta bango azongisa te. Il faut makamoni ici là, il faut mentalité à congolais kemba. Faut que longola batu idée wana que non s'il y a un problème il faut se cacher. Non, il faut pas se cacher. Il faut se défendre. Il faut se prendre en charge. Ezambo kanabiso, mutu mota ko pekisa mutu que non aluka kimia. C'est un droit. Ya revivre na kimia na kata mboka na yo. Et ce sont pas nos autorités là qui vont nous défendre. Bango tout bana ba passeport diplomatique. Kanangi ba katisi na ngambu ba ke. Biso nde ba tutotika la awa nde photo sola na bana na biso quartier. Tokolisa bango sola na ba jeune quartier na ngai. Ba yebi loti. Pourtant baza na ville à Kinshasa mais ba yebi te. So ba tire radio ba okaka musique. C'est maintenant qu'il faut les informer, les encadrer et leur enlever la peur. Ko banga wana psychose wana na yeba te pa ba congolais uta wapi. So ba pesi yo mbata na litama ngam na loba na pesi ba jeune conseil so ba pesi yo mbata na litama droite fo buka mutu wana liboko so sali lote mutu aza na droite ya kwa agresser yo kimi ba jeune ba kimate boye bisa ba jeune ba za la vigilant ba sala ba tour na quartier o azara wana te ba tuna ye sans agressivité ba tuni oza wapi oza si kana quartier boye ba yambi ba congolais fo sila. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est maintenant. C'est maintenant. Toloba kiango. Quoi ngoza musikate. Marambo se passé là ba maindombe ba kwilu ba nini. Eko ume la tepo ya Kinshasa. C'est pas des blagues. Bambo ke bele ba kata ngo pona oluka sécurité. So ba moni ke boko ko gérer mboka na te le kibino pema. Boko ko kumba ngo te ba ko kata yango. Ba kati yango ba kaboli yango pona kimia et puis to na ba constitution na biso na ba texte o iso permettre yango. Peuple congolais, soyez vigilants. Tous ceux qui peuvent parler à la jeunesse, ils ne doivent pas avoir peur, ils ne doivent pas se cacher. C'est seulement comme ça qu'ils vont pouvoir écrire leur légende personnelle. Ba jeune bo sangana, bo solola, erango yango yo. Ba tata na biso ba sala ba révolution wana sotali ba âge na bon bazaka na ba 25 ans, ba 30 ans. Alors il faut arrêter de bébériser la jeunesse d'aujourd'hui, de les emmener dans les bars et dans les églises, point barre. Ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe. S'ils n'ont pas accès à la formation, alors yo sokoza muto zana moi éveil vandi sa ba jeune. Ou ben ta 10 ou sol na bango d'ici bango me masango. Semaine prochaine boya 20. Ozo sola na ba jeune régulièrement pour banana biso tozana obligation l'état au sala ngote, toi une obligation mutu na mutu sikazali à sala devoir na. C'est pas nous qui avons commencé. C'est pas nous qui avons commencé. Mais nous pouvons apporter le changement. Nous soyons tous acteurs. Banana biso babangate, basangana, batambola, bazala éveillé. Pongia bébé fossila. Pongia bébé abou pia. Merci.